soto yokani te wana sikoyo esengi ke po toza déterminé wana sikoyo fo tolamusa sikoyo bakoko balamuka bakolo mboka fo balamuka vraimen basala mosala na bango donc bamona penda migration nde awa penda na mabele oyo oyo basi bamona te me bamona ngo nde na mboko awa RVA bakonzi na bango bayaki kosolicite mabele vers les années 1959 mpona batia bantene lokola eli société à l'état ndenge bapesaki yango gratuitement ndenge mpe RVA aye kotonga bantene mpona balisage ya baavion ekitaka na aéroport kuna bato bapesa bakoko na biso baza même pas na sous-bassement oyo ezolakisaki wi mabele oyo eza ya bango ezali te je comprends ezali te fo bazonga na endroit po azali chef coutumier ya Kinkole Baumbu chef géri nde aza permanent mpona kolandela occupation ya makambo ezoleka na kati ya mabele ya RVA. Merci nanu d'abord pour na maloba au pesingai, monsieur le journaliste. Descente d'ambition ezani. Ezali pour na ko réclamer m'appeler à bakoko na biso o le pito kitani ba. Parmi koko na biso akisho ni koko na ngangwele. Michel. Pena bande ko na ye ngandi pemwele. Bato batikala ki na pouvoir. Bangonde oyo RVA bakonzi na bango bayaki kosolicite mapele vers les années 1959 mpona batia bantene lokola eli société à l'état ndenge bapesaki yango gratuitement ndenge mpe RVA aye kotonga bantene mpona balisage ya baavion ekitaka na aéroport kuna. Donc, c'était ça. Yango toyei ko réclamer biso toalaki na RVA moto topesaki RVA longoli bantene tomona su soudain RVA commencé la biso kwa mwa manœuvre baningi nde naza kosamba na RVA na TGI ya Kinkole sima ya kosamba na RVA donc dossier ali na continuité. On est surpris apesi yango na société moko ya baindien société soki Congo soki nini wana moderne wana di Congo. Alors tozali indigné nango makasi ngai moto na kitani bakoko o bapesaki awa donc na kombo ya to makanza pe Kinkole Baumbu to ngamdo na kitani bango. Eloko pasi ya nini tozade ana belema o ba ministre amboka basali bango moko baebi ndenge naza koloba boyo ngana bango tozana combattre ngana bango tozana problème te mais sous-bassement nini o bango basali ba mikanda na bango wana mikanda ona tana ngona maboko za misato ko mboye espace oboye nde kombo nango totia ngo cité Ngomia ya famille Ingana Nyama. RVA tosalaki ba concession esimbité tomoni ke non justice de kabola biso état généraux esalemi président république abiki état de droit tomoni ke moto a kabola biso yali justice yango tokei to recourir na justice RVA yango tolobi ke justice alobi nini po bango bazo poser déjà ba acte Quand bazo poser ba acte to moni que il fallait zarayer mais ça y était mais la justice kuna tirika ka avant dire droit na so était le même ministre de la justice azo kanga donc avant dire droit on a biso on a na souffrance suite parce que grandeur au RVA zana ngonde yango na un peu stoppé on a dit non RVA zata na papier moko te ya sous-bassement nde tobi ke soudain tomoni compagnie oyo ya ba indien oyo boye société soki moderne de construction ki Congo ya ngonde alors bazi aval ya ministre ya urbanisme et habitat bazi aval ya ministre ya affaires foncières
oyo biso tokomelaki ye pe tozala baptisé de réception. Même conservateur awa acte à signification et qui n'est pas conservateur d'absence, y compris chef de division là. Mais na moni intervention d'un ministre à portefeuille nde apesi injonction na RVA qui a bougé atika compagnie wana esala musala. Donc moi mke angwana tozala na d'accord na ndeni puisque to yokanya na bango bien malamu te. Tozala d'accord so to yokana bon malamu. So to yokani te. Wana skoyo esengi ke photo za déterminé wana skoyo photo la musasko bakoko bala mukabakolo mboka fo bala mukabama basa musana bango. Donc bon mona penda mega kende awa penda na mabelo yo. O basi ba mona te be ba mona ngonde na mboko awa. Ni ça fait foncier azo botela biso mabele ya botama na banani. Azala lina ba chef te. Donc wana tu biso ba chef to landa ngote. Tozo kipe bloc wana te. Puisque ezali depuis bokoko ti lelo. Donc ezate ke ye kaka lelo nda kwa changer makambo wana. Wana biso to yebi ngote. Rapport to kende 4 chemete. Tokende o boy non mbala moko tout d'orbit et pas bakoko bango moko basa musana bango et puis c'est tout basa musana bango. Bon message na ezali vraiment na dosenga na mokonza mboka ya Tibeto, il faut ba respecter bokoko parce que bokoko nde yango efongola mboka akade ke wi tango bango bazana kati ya politique bazo sala makambo na ndenge na bango sa bakoko ezali malamu te yango tozosenga vraiment il faut ba respecter bokoko so ba respecter bokoko te parce que na ville Kinshasa tozo biso tozo défendre Congo ezala traité mais tango bazo respecter biso te ba fumo ezala malamu te ndeti awa vraiment na depuis ba RVN des awa ba doit pesa bakoko na biso baza même pas na sous-bassement ozola tsake wi mabele o eza ya bango ezali te. Je comprends. Ils il faut bazonga na endroit pour aller chef coutumier Kinkole Baumbu, chef Géry, ne aza permanent pour na kolandela occupation mambozo le kanakati ya mabele ya RBA. Mo so justice sali musala te biso bakoko nde ba osala ici kao. Bakoko nde ba osala. Parce que tous la décourager par l'État, ba osala makamna ndenge na bango ba intéressé biso bakoko ba fumute parce que biso ne toujours travailler toujours là na potu toujours loka tout ça na makambe na bakoko faut pas respecter biso. Les gens avant to comment je pense que to sali rapport et pas ya beaucoup mais c'est rapport union surtout to sali pas na ye to kendake pas parce que les autorité ya commune c'est la yebi makambo union surtout beaucoup mais ça yebi yango aya ko défendre parce que biso de karoto na biso bakoko ayebi ba nyonso ayebi makambo nyonso tozo lekana kati ya mabela RVA ayebi ke ba vrai chef bazali bana ba oya fo ba yebi yenda yebi tokotala parce que bakoko na sonne mpesa